aye kosala ki populisme te. Aye asala réforme na justice. Soki peuple congolais bazolinga ye parce que peuple a comprendre musala oyo ye azosala. Soki bino bozosala musala te ngonga yango yo bode missionné. Betela Constant Mutamba. Atie bango na défi. Constant lobi aye kosala ki populisme te. Lokola bino bolingi makambo. Bozela siko bomona makambo. Oya moni kia kokota na kursi na ngai te. Ngonga yango a démissionné ayoka soni te. Tosalela peuple. Kesa malukonde aluka ndenge nini ya kosala ke Congolais alia kitoko. Basala réforme na makambo nyonso. Bango baboyi oana te. Eloko ya liboso priorité de priorité oya bimisi boule ya hôpital. Opa bimisi boule ya deuxième bâtiment parlement. Oh Kindoki ou bien dans le degré Kindoki. Le choix du chef de l'État. Sans Malukonde Keng. Atonga deuxième bâtiment. Manko eza bino mokote bandeko. Yango ne tozo bisa mokonza moka asala réforme. Nzamba yoki kolela peuple congolais. Bakanizaki ke mokonza moka akotika mwana moka Constant Mutamba. Awa mokonza moka yebisaki bango nyonso. Wa kotelemela Constant Mutamba seki atelemeli ngai. Kesa malukonde aluka ndenge nini ya kosala ke Congolais alia kitoko. Basala réforme na makambo nyonso. Bango baboyi oana te. Eloko ya liboso priorité de priorité oya bimisi boule ya hôpital. Opa bimisi boule ya deuxième bâtiment parlement. Oh Kindoki ou bien ça. Dans le degré Kindoki. Le choix du chef de l'État. Sans Malukonde Keng. Atonga deuxième bâtiment. Manko eza bino mokote bandeko. Yango ne tozo bisa mokonza moka asala réforme. Nzamba yoki kolela peuple congolais. Bakanizaki ke mokonza moka akotika mwana moka Constant Mutamba. Awa mokonza moka yebisaki bango nyonso. Wa kotelemela Constant Mutamba seki atelemeli ngai. Wa koleka na nzela ya Constant Mutamba akokutana na nga Fati Beton na nzela na ye. Mais awa lobby Dieudonné Kamulondu auti confondre ensemble na Constant Mutamba. Basoloni Constant Mutamba tche état généraux na niveau ya appareil judiciaire. État généraux bayeba ndenge nini justice ya mboka Congo ezo fonctionner. Yo bazo benga magistrat. Mais magistrat au salaka nini musala masia jani. Au commis déjà ménopause politique. Elingi kotika ebonga te. Dans état généraux. To radier nano ba magistrat ebele bangulu. To kane bangulu to kanisa la police. Ti na appareil judiciaire bangulu baza. Na ba magistrat, ba magistrat bangulu. Bazali bakuya. Ba procureur bangulu. Bakuya. Ne ba ti état généraux. Et Dieudonné Kamuleta a adopté yango. Andimi parce que azana choix moko te. Kamulondu keba.
Maman Judith bayebisie tika Costa sala musala na ye. Lobi Costa Mutamba répondre maman Justice. Toloba ou bien toloba te. Mwana moka Costa Mutamba lobi. Ye aye kosala ki populisme te. Aende musala. Aye asala réforme na justice. Ceux qui peuple congolais baso lingaye parce que peuple a comprendre musala oyo ye azosala. Ceux qui bino bozo sala musala te ngonga yango yo bode missionné. Betela Costa Mutamba. Atie bango na défi. Costa lobi aye kosala ki populisme te. Lokola bino bolingi makambo. Bozela siko bomo na makambo. Oya moni kia kokota na kursi na ngai te. Ngonga yango a démissionné ayoka soni te. Tosalela peuple. Costa lobi tosalela peuple. Mboko eza ya biso. Mboko eza ya yo. Soki olingi kosalela peuple te. Olingi kosalela Congo te. Est-ce que ozala Congo mususu? Costa tuni bango mutuna. Soki baboyi kosalela Congo. C'est que baza na banjane caché na bango. Bayebi ke baza na ba pays mosusu. Babebisa oyo bayebi ke bakokende na bapei na bango. Nde Costa lobi ngonga yango oyo ngai nazosala musala. Soki omoni okokoka kosala musala te démissionner pe longwe na course ngonga yango oyo atie bango défi akei na niveau ya prison centrale ya Makala a signé ordonnance parce que auti ko signé ordonnance ya kopimisa 303 prisonniers sans condition babimi parce que prison mokonzi mboka lansaki alobaki boye il faut balongola ba criminel oyo baza condamné à mort bakende na bango quelque part bango eza wapi bazo changer bango ba identité nde omoni communauté internationale atindi Jean-Pierre Lacroix Mbangu après Jean-Pierre Lacroix kokende États-Unis d'Amérique bazo senga mokonzi ya mboka il faut akoma na lombangu wapi na États-Unis d'Amérique. Ce qui a été, c'est que le Conseil de sécurité et kozala na tina moko te tala kindo. Est-ce que le Conseil de sécurité tali biso? Etali biso te balamba balia tokoya te. Fatia lobby. Après avoir Wazalendo consacré cité minier Yarubaya ouais créé trouble ndenge na zo bisabino sikoyo pas d'entrée pas de sortie le deuxième jour M23 azolela na munoko ya Kinyarwanda communauté internationale baleli FARDC Wazalendo batie cité minière Rubaya na eto bokobimela kote nini na yebisa kabine loko lokola bakotela biso na Congo bakoluka nzela kobimela ekozwama te nowe abeleli partout pendant 5 ans et demi on quitté sol congolais. Pour quitter baboy ko quitter no abelela inania totonga masuwa tokota na kati balobi no ezelo côté lelo fati beton abelela kina mokili mobimba bobima na mabele na ngai moka nini facha tambolite
babengi pigeon voyageur pour na koluka solution ya Congo mais awa fatia lobby NON mutakobima aza te cité de Rubaya eza bloqué na tuni lobby bato bazala kilobi anazo solola na ba correspondant kuna na tuni bango eske ba M23 ADF Alliance Fleuve Congo na kati wana bakoki kozala plus ou moins 500 mais muto na gagné lobby baza plus ou moins ba 3000 et quelques mais bino boza 3000 et quelques bozo lela nini ba yebi déjà que Fatia sa bloqué 4 coins sur ya Rubaya mutakobi ma viva azate ba uti komona mama na phénomène na niveau montagne ya Ndumba tango FARDC wazalendo ba bloqué bango na kati plus de 2000 hommes disparus ba changer bango kombo nde yokaki nanga lelaki alsengi na communauté internationale au RDC a respecté le fait mais à l'époque tozo tende ko débattre makambo na Rwanda nanga lobaki alobi makambo cessé le fait et talibiso mais après avoir wazalendo frappé bango wazalendo abomi bango nde omoni baleli mendenga na zoe bisabino communauté internationale telemi pardon fati ko frappé te fungola couloir bango babima couloir wana soki to fungoleli bango bakokota lisusu eza bote première fois na histoire ya monde les deux pays ba signé contrat bako na bango ya ba minere na Congo ya Rwanda mais Jean-Pierre Lacroix azoya koluka ba minere na Congo oh sunga biso o fungola couloir ya kare minière Rubaya batu babima bakende libera bakozonga lisusu te Cheikh Kizengi toboyi yango ba minere ya biso eza bote ba minere ya biso ekotikala awa lobi na tuni bango eske ba minere oyo ba stimola ki ezabi ba minere eza stock na stock ba vandisa ba dépôt ya ba minere vanda ezela sikoyo mituke ya gumba ebimisa yango mais sikoyo luka nzela kobimisa yango nzela eza te Jean-Pierre Lacroix États-Unis d'Amérique ayemba mwepa Chilombo fungola couloir fais pas le bina ko fungola couloir te baoyo bakangi baza bakolo mboka ngai pe naza na droit ya koyebisa bango bafungola couloir te po bakoyoka pe ngai te osolola na tie Dominique lope opesaki Dominique wana mokonzi ya bawazalendo sanction sikoyo yo po pesi bango sanction oyoke babomba ata 10 francs na niveau ya États-Unis d'Amérique te tala kindokia muta bomba ata 10 francs kuna te yo zopesa ye sanction ene kosala nini Dominique Palobi ngai pe na niveau ya États-Unis d'Amérique na kokende kuna te balamba balia na koya kuna te kaka ndenge omonaka à l'époque mboso atelemeli bango na Assemblée nationale États-Unis d'Amérique alobi na opesa bango sanction nde mona mboso aleki bibota na age nanga age ngana nango est-ce que na okele États-Unis d'Amérique oluka na difate nanga eza kuna mbongo nanga eza na ndako soki bokopesa sanction bopesa na kokenda be bamboka na bino te bayoki soni batiki dossier wana awa nazoyebisa bino na niveau ya Togo te na niveau ya Gabon lobi bakoti na référendum IDPS FIFA Togo nani Gabon lobi bakoti na référendum pona koloka ko boycotter constitution na bango ba changer constitution ya ba berger là
ndenge moko biso awa tozoyebisa Sama Lukonde tozoyebisa Vital Kamerhe tokende na référendum mpona kochange constitution. Nani aza d'accord? So aza d'accord tombola maboko. Bino moko bomoni baimboka batomboli maboko balobi na Vital Kamerhe tokende na référendum mpona kochange constitution. UDPS viva bamata bakita constitution oyo ekozala changer. Est-ce que bino bondimi totika pouvoir okabu? Pouvoir tokotika yango te. Pouvoir tokotika yango te. Mais toto senga na président na biso numéro 1 ya mboka na Mama Judith basunga peuple congolais, basunga bakombata, bakotisa bakombata na balie précis oyo bakoki ko garder pouvoir na bango ti mukolo Jésus Christ akosala nini akoya. Est-ce que Jésus akoya lelo na lobi? Yo za mwana muke okuta bango bana slogan Yesu akoya kala mingi te. Ti oboti okoli Yesu ango ayaka te. Ndenge moko biso tokotika pouvoir lelo na lobi te. Ti mukolo Yesu akoya okobota bana na yo IDPS na IDPS au pouvoir. D'ailleurs na couloir basi ba comprendre déjà que tozo kende na processus ya kozongisa Congo na royaume Congo. Oyo frère Branham alobaka à l'époque. Alobi na moni na royaume Congo. Na moni aigre. Nayebi ke ba messager bazao. Na moni aigre. Elongwe États-Unis d'Amérique. Ekatisi Océan Atlantique. Ekoti na Afrika. Eye baluki na Tanzania. Ebimi Tanzania ekoti na royaume Congo. Précisément na centre ya Congo. Ekeko kita na Kananga. Ndenge omona Kananga. Eza centre ya mokili mobimba. Très bien. Le centre ya République démocratique du Congo. Etango aigle kiti. One petit mwaba ukimema. Ketu baba na kabisa ketu. Natala ndenge aigle azolongwa na Kananga. Bona kokete. Bezonga na États-Unis d'Amérique. Aigle zonga te. Ne frère Branham ayebisi bango. Omoni pouvoir weza na Amérique. Un jour, ekolongwa États-Unis d'Amérique. Ekokende quelque part. État nani frère Branham alobi. Il faut na zonga na Congo. Bona nani atamabele ya Congo. Na kende ko confirmer écriture oyo. Wana na 1933. Frère Branham a passé prophétie. Awa tango frère Branham akeli aye alobi aya na Congo a confirmé message na ye États-Unis d'Amérique bayebisi balobi stop kokita na Congo te. Frère Branham aleka muto akeli kokita na États-Unis na Afrique ici atala Congo na fenêtre yango na Simon Kimbangu ayebisi pe mindele omoni bino un jour okotala pe Congo na fenêtre de omoni. Deuxième personne, Esaïe 18, soit Bible, Esaïe 18, 1 à 18. Esaïe sur le Balobi, le pays qui est divisé par les fleuves, au-delà de le fleuve Éthiopie, peuple wana baza fort et figuré, et la moni bendette, et Télémi Nicolo, et son peuple. Et puis Moutoumako fort, à côté les mains. Pour sauver la nation et mungongo na ye et koyoka na monde entier tango koloba monde entier nyoso bakolanda ye. Alléluia.
Est-ce que Nata ezali alobaka nga nazalaka? Babengi au peuple futulé. Tel exemple on appelle ça Kabino. Congolais partout à dans le monde. Babanga kaye na monde. Attends ça les côté soit babi waza Congolais. Et ba Congolais bazalaka plus d'âge. Attends mbongo na yo akomelwa ngo signer. Dans la Congolais, babanga kaye partout. Attends vivre les États-Unis au quoi y a des Américains. Colombo, place union so Congolais anyataka. Assez sentir que mboko wana ekomi yaye. Dans la Rwanda, conflit na Rwandais. Mais signé bango en plein monde. Asawana, baby si bango lobe omoni mboko. Bango ne ba oboma biso. Mboko. Asigné bango tina kati ya Rwanda. Po bayebi ke peuple wana baza figuré et fort. Soki okei na Job 21. Job alobi boye. Nzambe azwa l'hippopotame. Akenda kotia l'hippopotame na fleuve les plus doux au monde. C'est le fleuve Congo. À l'époque, yo salaka. Tango Job aloba, yo salaka. Mais peuple Job alobi, Nzambe a placé banyama. Azwi l'hippopotame. Atie na fleuve les plus douces. Mais bon, sanate, à bientôt, todo kene na guerre. Ya mai, ya minerai kosi là. Todo kene na guerre ya mai. Guerre ya mai bino boyo. Eza guerre moko, eko kanga monde entier. Mai nyonso na monde, eko beba. Tokoti kala na fleuve moko, c'est le fleuve Congo. Congo moko de Rwanda. De monaki à l'époque, en 2014, Tolinga Kito sa la guerre entre biso na Tchad. Ba paso la mai ya fleuve Ubangi, rivière Ubangi. Et Kendeti na Tchad. De omoni Joseph Aboyaka. Alobi mbongo na bino d'abord. Lokola mbongo ezate. Moi pe bozo mai ezate. Siko 9 pays voisins. Bapesa biso code magique. Plus 243. Ils ont représenté 9 pays voisins. Chose 1, 2, plus 4, sali 6. Plus 3, yasuka, et sali 9. Tozana katikati ya 9 pays voisins. Tiana mutuna yo. Tozana bitumba ya 9 pays voisins. Oye koya, eya. Fatia se comprendre yango. Azo préparé baka. Ya 9 pays voisins. Awa nazo bisabino. Bitumba oyo tozela. Eza ya cité carré minier ya Rubaya. Nde siko zoyoka. Mukolo moko akolela. Mukolo moko akolela. Nanga sambwe. Nanga sambwe. Bitumba lobi. To récupérer. Mumberere. Na Mumberere. Tozana base. Tozana 3 bases. Ya ba munitions. Oyo kike. États-Unis d'Amérique. A Sengi Fati. Oye telemi si Jean-Pierre Lacroix Mbambu. Jokande États-Unis d'Amérique. Bapesa ki Rwanda. Alliance Fleuve Congo. M23. Par armement sophistiqué et fort. Bachaki na 3 positions. 3 positions wana bakabola ki yango pour que attaquer 3 axes. Premier axe, eza ya Goma. Deuxième axe, Butembo Beni et Bimati Kisangani. Et Kota Équateur et ya Kinshasa. Troisième axe, va récupérer Rubero. D, na cible. Oyo, FARDC Wazalendo. Va récupérer Batumbi. 3 bases wana. Va récupérer armement. Na Joël Bisabino. Va munitions Oyo Tozui.
bao bazalaki lobi na pokwa awa nalakisaki bango eza baministre ya maseki te kwa basi wana nyonso tosi totumbi yango torekipere yango awa na niveau ya international bisi alobi ngonge koki akei na Venezuela na frontière na Norvège s'il vous plaît akei na Norvège après avoir Ukraine à Suisse par missile longue portée bauti kobeta yango atikaleke bauti kobeta yango na sol Ukraine ya Russie euti kotumba dépôt ya armement russe dépôt wana ezalaki construit depuis 2018 atiaki babombe plus de 420 tonnes ya baarme oyo tozobenga bamissile ya longue portée bamatière oyo ezalaki na frontière entre Russie na Ukraine. Ukraine auti kobeta yango ebebi ntango ebebi kaka lobi Poutine a ordonné bakanga chef ya entrepôt oyo azalaki chargé ya koprotege basi wana toza na nyonso oyo ekoki koprotege bamissile longue portée ya espace aérien elongwe eye ekoti ndenge nini na mita oyo azosamba me Poutine alimbisaka te soki olobi osali mabe akokanga yo nde nayebisi bino kobanda butu ya lelo Poutine akei na Norvège Poutine akei na niveau ya Norvège akei boeti ake kotia aplace baarme nucléaire alobi azobeta Ukraine baoyo batindaki ye baprepare matanga azofrappe arme nucléaire oyo ekoya eya badéclenche 3e guerre mondiale Poutine alobi lokola dépôt na ye eza touché akoyoka lisusu mawa te nani Zelensky aleli oh communauté internationale otabakosi otabakokosa yo ndenge nini oza mwana muke te tozela bango kaka lobi parlement français basangani badepute nyonso balobi bazo destituer Emmanuel Macron première fois na histoire ya France président ya a déstabilisé France biloko emati biloko ekesongi nde badepute balobi tozo destituer bango balongwa Macron a démissionné awa en Afrique ndenge omoni babandi na référendum tozokende na changement ya constitution ya pays moko na moko oyo ekoya eza boye te ezalaki mwanje te mpe motindami te kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpo na kobikisa mboka Congo Nzambe alola Nzambe ya bakoko abatela moko na moko Chedi chef